koloba ke liweza nzela mutu nyonso ejuif d'effort lelo lobi peza ya bato mosusu donc soki kolingi koasiste baninga na ntango apasi te yebaki yo mpe bakoasistaka o te garçon oyo batiki biso lelo moi nalobela ye atanke collègue ya mosala te me nakolobela ye atanke fanatique na ye azalaki fanatique na ye makasi azali parmi bato bainfluence nga mpona kosala mpe musique voilà oyo nga na koretenir mpa na ye azalaki très généreux.
l'anticoté. On a tête à 17 l'anticoté. Oh Mama Africa te. Oh Mama Africa te. Mama Clématine. Oh Mama Clématine. Dégâts coupés. Coupé pendant mon babilo revient dans des fois Zara kolata. Sozo talango boyo moko mona diate. Mutatika vede. Avec des fois mutatike la gondo. Oh kilelo. Eza ba kilo bite kilelo gondo. O mona tan koma na ete. Ya olobe bele. Il paraît que ba négliger VDF ba les lier malamu te ba teki na kuna na la grâce ezana niveau na ete, c'est vrai. Ah, bah négliger l'andé. C'est que bah check qui fait mortier en tout cas. Bah tiens la cinquantaine. Fait mortier kuna na la grâce. Na poto kuna. Ah ou na la grâce fait mortier. Bien vu. Oh. Oh, ngai na moni na nga négligence moko eza TV. Nga na moni négligence te na moni kaka vient na nga des fois akufi babimiseli nga ye aza nzoto malamu ba oke kuna oke kunde lelo abupia o na etikali na je mafu parce que vient na nga des fois etikala ko swana te azalaka pe rankine te commandant motote rapide commandant motote yeyo commandant motote yeyo commandant yakawa barako na là bonjour commandant motote bonjour mon frère oh là là bonne santé. Oh, santé kaka, il a bien mais nandenga ki mawa kaka. Toye ko la vie nga des fois. Donc on a bien nga muta laksanga mamba olata. Mais loko na regretter ndé il fallait na ya na forme. Na utala bana na ndiko utala ba to fouter na forme. Te ko fouter c'est trop dire. Mais ndé na bulaki te ke na nyonga bato. Vous comprenez? Dans ensemble, beaucoup de gens qui ont été des fois. On a une section qui est pas engagée. Vous comprenez? On a une section qui est bien, mais on a une place à accueillir. Donc, je sais bien. Ok. Commandant Mototéba, pour le négliger VDF, les malades ont fait mortier, la grâce, ça n'a pas été robini. Tu vois, on est dans ma camoya moto à l'Obagi. On a été concerné. On a moto à l'Obagi. On a d'autres qui viennent à Daé, à Tikibison Zamba Yambaye. Oh, lobby m'a comme négligé, italien parce que nous avons bien go. Là, je peux battre la consola des fois pas bien. Pour perdre des fois, c'est une perte de la musique congolaise. Tu as perdu. Moutozoka Koufi. Oh, Yokutobo la boîte de Koufi, donc à Osso Batoté. Bongoga Moutou, quoi des fois. Est-ce que des fois, ça a un modèle de la musique na biso? Ah, modèle go. Grand danseur, propre, sapeur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pas de fois? Musicien na sapeur à la bien le quoi de fois.
Yebisa biso nani? Nini yo? Banani oyo yebi musicien alata lokwa défaut nani? Tata Mobitu. Hein? Ah, tata Mobitu wada bampukwa ya nani? Bampukwa ya défaut. Oh, ye mutalata bango tata Mobitu alata lokwa défaut nde. Musicien moko alata lokwa défaut azate. Mutalaka champion zaka Papa Wemba abupia. koloba ke liwe eza nzela moto nyonso ezwi defort lelo lobi mpe eza ya bato mosusu donc soki kolingi koasiste baninga na ntango ya mpasi te yebaki yo mpe bakoasistaka yo te na kosengaka ke to rendre une dernier hommage po azomérite oyo etali bato wana bango na nzambe nga na ye tanke nga nazalaki vie na ye nazalaki petit na ye nazalaki comme son fils nga na fréquenta ye na niveau moko oyo bato bayebi defao bato bayebi ye bato bafréquenta ye bato baza baproche na ye bayebi ndenge nini nazalaki na vie wana comprendre il était beaucoup pour moi c'est ça bato ebele bayebi te mais staff ya defort bamisie ebele ya defort baproche ne bayebi ndenge nini nazalaki na ye comprendre donc so botuni bamisie ya defort tuni bato neti bamontana baoso ndenge nini nazalaki na vie wana nayebi vie wana kala il a apporté beaucoup na makambo etali bateni même vestimentaire donc nde naoloba na garde-robe nanga naza na baplein ya defort
ke nafandima na Kinshasa baplan euti Kenya via bwaki baplan donc mingi ya koloba eza te parce que eza pasi mingi likambo ekoli biso quoi baartiste yango tozorepresente Congo toana biso so mingi te artiste totikala so mingi te faire de sport membre moko ya léopard na biso yango wana biso bajoueur mosusu fale toya donc eza mawa mingi ngai na ye tozokobenga na bandeko kaka parce que garçon oyo batiki biso lelo moi nalobela ye atanke collègue ya mosala te mais nakolobela ye atanke fanatique na ye azalaki fanatique na ye makasi azali parmi bato bainfluence nga mpona kosala mpe musique voilà oyo ngai na koretenir mpa na ye azalaki très généreux ntango azalaki na Kenya na des reprises tobetaki mpe kuna vraiment s'occupaki na bamusicien nyonso tout bien na ngai moko takabeli nga lisusu donc vraiment tozangi motu monene na musique na biso outi koloba phrase moko lobi ke so moto akufi bakomisaki kaka motu malamu mais ye azalaki vraiment motu malamu kutu nazo regrete lere mosusu na bareseau sociaux nde nazomona bazoloba mabe na ye nakomprendre te so bazozwila yango wapi donc vraiment azalaki garçon moko tomoni ndenge kaka pepe kale azalaki ndenge ye mpe azalaki c'est-à-dire motu moko aza na ye motu ya polémique te voilà merci mingi na ndenge opesi nga baloba bocomprendre émotion na ngai naza très touché voilà donc tolanda cérémonie présenteli koza très sensible na mona baparole est ce que eza liloba moko to mo moko oyo aplaça emarka yo mpena mpo tobiki yo matière ya parole na bamoza très sensible oui c'est-à-dire que wana eza lokola basecret mais des fois ozalaki na baproblème na bato te mais bato bazalaki na problème na des fois abundi mingi naza kolakisa ngo na miso ya bato teke nazobunda na moto oyo eloko wana nde ezotouche nga makasi alors que babiso oyo soko provoke ngai na kolakisa bango ke eprovoke ngai mais ye ayebaki kobomba bato bazoprovoke ye merci président